nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazwa makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango eboya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele Mami 50 km. Pulo, sou pulo. Bye bye. Não, já aguentei, foi o Titanic. Na como nataka mwana mmoja msanta zambe na biso niyo tokumiso kwamba te yozali nzambe maye ozali kosala na kati na biso eleki minene na kati na vie na biso yango papa tokoki kosala eloko moko te tokotambola te soki tobengi yo te na ngongo oyo yo oyebisaki biso ke misala ezali koya ebele mpona bino bobongama yango papa toyambaki bapapa na biso bauti France baye awa na Kisasa bandeko mpe bazali na kati na biso awa bazali kokoba na ntina na voyage bazokende koko voyage eza molai yo nde kumusango mokuse bazali kotambola na eloko oyo esalami na maboko na biso yo ozala liboso ozala nsima bango bazala na kati kokende na bango kozonga na bango sejour na kuna nyonso bakosala yo boko papa zala na kati na bango tokesimaso na kati na bango Voilà, bandeko balandi minga makimbango télévision wana tozali kotika bongo paroisse ya Bulungu na territoire ya Bulungu na nzela kozwa nzela pona kokende susu mobembo mosusu ezali kokatisa biso bale ya rivière Kululu po tokende kuna na mboka ya Kukulu escape soki na visite monene ya grande usine abandonnée ya Wileri totika la branchette de Kukulu nzela ndenge nini ezali kotambusa biso matondo mingi tokei.
c'est petit parle. Balandia menga makimbangu television tokolo baka modia mbudia tata fois tout fois kasi maman falon lelo awa na kati ya rivière kwilu munene bozali komona sima na ngai tolingi tokatisa yango. Ce n'est pas facile mais tokokatisa na eliki ya tata Molimo Santu napesi bino merci bino tokolanda biso ebeye na mokili mobimba tozali kokoba na kati ya découverte tozali kokoba na kati ya kopanda sanga tata Molimo Santu lelo oyo menga makimbangu television ekomi awa na kati ya Bulungu wapi tozali kokatisa na Pukulu ndi ensemble tozali na bino tokobenga bongo na papa pied gauche ko rejoindre biso parce que le président général d'Akodi nde alukeli maman falon makambo yo uta bo mwana na ngai nde balobakale utara nzima kolanda matambere yo yangonde ebandeli ya bitumba nanga papa pied gauche utara nzima kokota na Kodi nde bitumbe bandi toyokana kiboete mbuta kokatsa ebale rivière kulubwe bande ko emenga makimbango bazali kolanda bino mwali loba pona nani mokili mobimba pe na compte ya Kodi mission intokeli na ngambo ya Pukulu bandeko
oyo bazali kolanda biso na banzi ntango bazali koloba likambo ya développement eza na capitale te. Développement ezali na intérieur. Na intérieur na chef lieu ya province te ou bien ya territoire te. Soki ngai natiki Paris nakomi Kinshasa. Kinshasa nakomi na territoire ya Bulungu et maintenant tokomokatisa na ngambu ya kokende na Pukulu ezali pona likambo bengi ya développement. Na développement esengeli fo kolanda epai baye oyo bazali komwana batikali nsima nde kokende kutana na bango mpona koluka solution nini oyo ekoki kotombola bango tokokana lokola baye baza na basite na ntina na yango mobembo na biso tosalaki ya kokoma lelo awa na Bulungu e lelo tozali kotraverse Bulungu mpona kokende na secteur ya Pukulu kuna nde epai nini oyo l'État to banotable ya Pukulu bapesaki akodi wileri moko abandonné mpona koréhabilite yango. Donc epai oyo makambo malamu eyali esengeli bonyokwama mpona bokende kotombola yango mission tozali kokendaka yango wana. Matondo mingi baba pied gauche toko kende biso na molai ya singa te toko tikala kaka wana elongo na bino bomona ndenge tozali konana na kati na babwatu oyo nano tokoti te me tozali kolenga ma elongo na ngai naza na eliga pamba te nazali kotambola na basoda tata Molimo Santu baba pied gauche soda tata Molimo Santu sikisiki elongo na papa cameraman basoda ngai moka langa nzengo ezana babisoki pasi eyeleli yo tope kobanga esali yo banda kobela musana kosala nzela momba ezaka koyemba na koyemba ba mama ya menga makimbangu television ba mama ya plateforme na biso batata ya menga makimbangu television ba plateforme na biso tika ete tata Molimo Santu akobala kobatela biso pe public merveilleux nombreux obokanda biso butu moi un juste suffit. Abonnez-vous na kati ya menga makimbangu television panza sango oyo mona ke papa pied gauche ndenge nini asili ko deve akoti makambo ya développement yo pe lata souci ya province na yo d'origine siko uta yeba ba fa esiki ezali luka o développer yango kasa lisungi ya tata Molimo Santu totika liwana matondo mingi. Voilà, l'équipe de Menga Makimbangu Télévision, ensemble avec le président général de l'ACODI, Nakati ya Rivière Kwilu, wana tolingi bongoto na Nakati ya Boato. Ah, mais ça bête, nous avons qu'à nous sapumu na papa ye. Oh kaka. An kaye mo na Boato. Bon. Eh, moko, toi qui t'aimes ça bien. Eh, mami.
Akobiro. Oh, kunaweza laki baki mkemba kama Ultima intervention. C'est bon. Voilà, bandeko balandia menga makimbangu télévision wana bosali komona biso na kati ya rivière Kwilu ya kozwa kaunga bwaki yango na rivière ya Grand Kasai. Grand Kasai ya bwaki na fleuve Congo bomoni monene na yango katozali konana na bwato o mundele ya sali te kasi oyo bandeko na biso ba africain basali zo ko permettre biso to katisa na ngambu oyo tozalaki elingi koloba ke likanisi ya bato Papa Blaise yambo ete mondela zo likanisi ya bato asinspiraki na bakoko na biso ndenge basalaki bwato oyo yango wana te mama ozali liboso na biso okoko pesa biso intervention na bino bisa biso boza mutu ya mboka oyo to pe ndenge nini pona moni oza na kimia moko akosakana te omesana na okokatisa boye nakasa ya boye mikolo nyonso kena kozwa mboka na biso kote baka makasi oui bali ya mboka na biso mama yo pesa na longo na bino voilà oui bali ya mboka na biso ngai mama Pasi Mungenga voilà oui bali na biso tokoli awa tobotami awa toza kosokola awa nde makambo nyonso nde ezala kaka mama Pasi yo kati si na mboka Pukulu na kati si pe na mboka Pukulu na bwatu kati si awa pe boyaka mbisi pe bopeparaka na mai oyo ebele awa bapepaka te awa bapeshere ya ebele penza bopepa bapepaka na maziba mike oyo eza ebala monene bapeshere awa bapeshere bapesaka na babwatu soki na ntongo tolingai tomona bango tomoni mpe mbisi toye retard bamboto ezali nyonso mingi wana bozali komona la grande rivière de Kwilu tozali kokata kokende na mboka Pukulu awa na kati ya province ya Kwilu elongo na direction générale ya Akodi ONG DSBL international France à la tête ye moko papa pied gauche afandi na sima ye moko ngo na ngai na ngambo na ngai ana zali na ye moko papa Blaise secrétaire général de la Akodi azana mopanzi na ngai papa Blaise moi lilobako oui tozali na esengo ya kotambola na Congo profonde mpona kozwa oyo nyonso ezali problème ya population yango vraiment tosepeli na bonne volonté bonne foi ya président général ya Akodi parce que kotika bamboka ya mindele kokoma na esika oyo kokende na bacondition oyo vraiment ezali à n'importe qui te akoki kosala yango mais soki mutu asali yango c'est que il a la bonne volonté alors ekozala esengo mingi prochainement bisika nyonso oyo ye akoki kokoma ezala na Mai Ndombe ezala na Congo central ezala na Kasai
ezala na est na biso ya République démocratique du Congo esengeli bato nyonso bayeba que c'est quelqu'un qui a la bonne foi, bonne volonté d'atteindre vraiment bato oyo bazali na Congo profond oyo bazali ko souffrir. Donc ezali esengeli. Matondo mingi wana tozali kokoba na kati ya traversée na biso ya fleuve ya Grand Kwilu na pesi balandi nyonso ya menga makimbangu depuis la rivière Kwilu. Mbote bon. Papa kuna pesi ko bakobenga bino banani? Papa Serdo hein. Bon, ngana sengi sala concentré mais oloba, sala concentré. Oloba po. Teo. Ah. Wana bazokata bagenda chawana baliro wana. Bazotana baliro. Prezo zonge lisukuna na nzela mai. Ah. Ngambo kuna bandi kuna biso bandi. Ah. À peu près une semaine na nzela kaka bon. Yo moko zala na contrôle na nzela. Wana wana kusali na bango. Kabona na bango nzela bango bakeki kwiti. Une semaine. Tu vois bilongo ezakuna bakende ozwa. Je passe là. Bandi kosala ti. Et ko former comme ils étaient takoti. Bandi koluka katina. Yami bale peka bongo muninga sali ngapena zo sala nana mekanana. Ezalaki ya mutu moko ekomi bat mibale ale. Angwane panzana. Ndenge mo wana mundele. Ndele omone oya sali radio amekana no ya muke obeti oya sali boye bayo panzana bakomi bango nyonso bakomi kosala ba ndele basala ba radio basala ba biloge belebele ya kala na biso kana ba boato osali boato mabaya osali boato nzete ka bongo mobimbo kachango kwesio bandi osala Atondo mingi. Ngana ebite wana bino bozana okele timboka nini bozosukela wapi? Ya mbushi. Ya mbushi. Mabushi mkibwa mwana. Mbushi mboka ba Kester hein. OK. Voilà. On nous fait savoir que tu commis la libongo. Ya mbushi mboka ba ndeko na biso musicien Kester. Voilà. OK. Voilà que je suis comme la bongo. Madame Zambé a suivi et tout comme une kimia. Papa oye, merci beaucoup. Yo ga tsa modindo yo mo paka 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 paka. Ta mo lenyo tellement bo. Oh, zo neza na mo mukuse. Voilà, Tokomi. Merci beaucoup. Merci au passeur d'eau. Kasibo Simbate. Voilà. Merci Papa Simon. Merci beaucoup Papa. Je peux pas intervenir. Voilà. Bandeko balanza benga makimbango télévision toaki na ngambu tokomi na ngambu ya mbushi toaki na ngambu ya bulungu tokomi na ngambu ya mbushi omonde ni tokati ebale monene na ngolo ata molimo santu tokomi na kimia nzela oyo etikali pe tolanda yango na kimia bozala toujours branché. Merci beaucoup.
numéro maman va faire singa wa pas chef de terre on a dit nakena kego luka ye na si abeteringa lisolo ya ndenge mutepela wana ya kozela bango abeteranga Tata mbote na nge. Mama. Ah, bete kele na. Ina pa tomo bisa udi ya shibushi. Nani ya yula bushi kudo groupement shibuli ya groupement bushi. Da face à Bolongo, dans 5 km à Bolongo, dans Mageto Massa. Yoke sam bebe ngo saban so loke bola ya tester le menea. Kela wa monsieur be obega wa kan are karai bola nyo yai. Bon, moi ce que tu m'as dit, je l'ai papa kawana de gracias. Ta maman yo continue bâcher. Quoi vous pouvez église kimbangi c'est quel? Oui. Église moi ya nene okela. Beno beza papa simba. Très bien. Mais ça bayani ndetinda. Bon, voilà. Kimutindo voilà. Ake parce que moi bon pas de prophète. Il y a bête une poche noire donc Jésus quoi? Na bête que yani. Sambo c'est normal. Il faut mettre la langue qui a dit ça que chemin na quoi il a besoin de quoi bête bandombe. Mais comme mentalité bête que de la place verte, bête que des ordres pampam. Mais c'est normal. Yani bête na banza sawa parce que mon kianga ni mza ya mvimba. Kena ba africain beto bandombe bezaba yani mezaba kaka yani mos neme vaik sa beto na kati ya souffrance ya Congo pe ya souffrance ya mzaya mvimba voilà. OK d'accord. OK c'est bon. Merci beaucoup. Voilà ndiye minga makimbangu télévision tozomi awa na kati ya village Bushi elongo na batata na ngai na ba mama biso nyeso ngomoni na bandeko na ngai ba Congolais bana bazwami pembeni tozali ko continue mobembo na biso na esika to la kisaki bino na tozali ko kene na mpukulu nde yango na tobi mama falone ye yanga na te na mokumba ko panda sanga tata simoki mbonke ngani oto ndima nde yango tozali ko tambusa biso na kati ya intérieur ya République démocratique du Congo nde yango na mobembo na biso tozali ko continuer sala geste ya bolingo panza sango yo komela moko to mibale bino ba ressortissant ya Grand Kwilu bozali na mokili mobimba province na bino yango tala banzela passe mama falone ngazo ko nyoko ma ya totikala wana to continuer ko bénéficier ba image oyo papa Enoch Maketi qui assure toujours les soldats to continuer mobembo na biso matin domingue. Merci Merci beaucoup. Merci.
Cuba wewe. Nzira mpira kufa. Lobi montana liboso tokomata na makolo. Yo tokomata. Tokomata ya koste. Oka ngombo misuga to. Beto kitaka zano kitaka. Mai. Kasi ya. Beto mati ngomba mati.
menga makimbango télévision totondi sami na esengo biso bandeko na bino utamboka bulungu tolongwaki bomoni ndenge tokatisaki solo rivière Kwilu pe wana tozwaki bamoto nzela plus de 50 km na bamoto kokita bangomba kotambola makolo wana biso tosili kokoma na kati ya mboka Pukulu. Voilà, tosili kokoma na kati ya mboka Pukulu na kolemba nyonso kasi tomoni ndenge nini bandeko ya yamba tata Simon Kimbangu kianga ni lolenge kani basili koyamba biso pe ba habitant ya village ya Pukulu totonsa mina esengo mingi kasi biso na bino te ko découvrir mai oyo toye ko sala awa pe nini oyo to ko communiquer na bango na yango na botika la brancher na kati ya chaîne na biso menga makimbangu télévision pour bénéficier na plus d'images tokutana bango ezali kolanda botika na